Des bandes à London TV avec des Bruno original. Nous sommes dimanche. Nous perdre na église. Des bandes à London TV. On a déjà déjà bon contrat. C'est qu'on signer contrat vraiment. Tu signes un contrat à papier, mais tu signes un contrat à mon nom. Des bandes à London TV. Na komona, soit na oyoka soni ba tu appelles ko ba comprendre que na moyibi ba ni na mon message, na soit vraiment temps pour na ko répondre na appel. Des bandes à London TV. Lui qui na uta ki ba prison, ba biloko mo bongo, ceux qui makambo comme stable pour ça nini, to matisa salaire. To yokana ki pona janvier. Des bandes à London TV. Atira la ko pesa ngata ni 10 francs na eti. C'est-à-dire il faut ça va tout clair que non. Des bandes à London TV avec des Bruno original. Merci beaucoup Naba internaute Nyoso, merci Naba chevalier pe chevalier de la plume au bazar vraiment à Webele. Au nom ya association de presse en ligne du Congo où ils ont mokuse Appelco. Eza émission face à la presse, une émission pas comme les autres. Une émission Oyo eza mise en place pour na connu qui que ce soit pour na cautionner qui que ce soit mais une émission où ils ont organisé to préparer pour to yamba ba concert na biso na confrère na biso ono ya Niclette Tangwa na Paulin Mukendi na bango to kobeta masolo sur le toit ya internet boyebi ke actualité eza dominé na ba affaire ya ba JO bomoni eza liboso actualité eza dominé na conflit oyo eza makasi ezo ronger internet ya bisika oyo ba utaki et pas ya moko ozalaki lokola mokambi na bango na kombo ya Saratola biso en tant qu'association tomi lobeli ke tokoki kotika yango te baike bakende na mopanzi baloba ndenge bazoloba Saratola pe akende aloba ndenge azoloba Saratola aza moko oyo ya ba membre sympathisant au sein ya association Niclette na Paulin baza pe moko ya ba membre effectif au sein de l'association. Mais sauf que par rapport à ma conflit, ça dit que Ndekotola a se retiré. Tout le monde Niclette, Azo Panzanteke, pour l'épée, Azo Panzanteke. Ça rappelle Nanga Mune, Azo Panzanteke. Yango Toyambi Bango, Bomoni na tem nenge Totsaki, Kidimie. Oye Lobina Lingala, Nanya Zoloba, Bo Solo. Nanya Zoloba, Bo Solo. Tokoyamba Bango, Nazanga Mokote. Nazana bapanzi sango mais liboso tozana moko ya ba concert Nana Sangara o na pesina nu mbote nana aloba pe moi liloba mbote na président Junior mbote na bayi internet nyo surtout bozolanda biso partout dans le monde ndeto baki eza différentes chaînes ndeto baki association oyo Appelco ezali association ya bato ya mayele basi pe mibali o batangi o bayibi déontologie journalistique alors na kati awa toko ya mbaba ndeko o bazali pe moko ya biso ya Appelco ezali na ndeko Paulin et puis ezali ndeko Niclette ndeto baki na kati ya thème yango to yeba nani oyo azoloba bosolo par rapport ya oyo ezotambola na kati ya réseaux sociaux Niclette azoloba bosolo ou bien Paulin azoloba bosolo na bipai wapi bautaki pa ya ndeko moko pona kosala mosala oyo azali ndeko na biso Saratola yango to baki lelo toloba to silisa nyonso lokola bapandi sango po to ebibino ba internet boningaka boye ba vérité lolenge na kati ya ba chaîne o différentes chaînes o ezali boso na bino to yaka pona kopesa bino musala o ezali ya bato ya maele et no ya bato ya bazoba to e kopesa susu maele na bino ba o bopesa biso tant bozaka bato ya maele o bopesa biso tango pona kolanda biso yango to kotika maloba epa ya bandeko na biso mena kozongisa maloba epa ya président Junior po to kota na kati ya thème na biso nani azoloba solo entre Paulin na Niclette. Merci beaucoup Ezalaki wana bino Nana Sangara. Nana Sangara a pandi nteke ndeka moninga nanga lobaka baleza kotina baleza kati klende ya Tony yede sikozali. Topesi malobe pa mama Niclette a rosala exposé nae. Niclette azan nani. Pe Niclette a uti wapi. Pe Niclette a ekoloba nini. A rosala exposé nae soka silisi ndende ko Paulin pe to pese maloba rosala pe exposé nae après tokoleka na jeu de questions-réponses. Bapandi sango bazali, babando tuna mituna, mutatuni deux personnes batuni ba question, bandeko ba répondre. Ce qui question en etali Paulin, ndeko Paulin ko répondre. Ce qui etali ndeko Niclette a ko répondre. Kaka nenge tolobaka, tout en respectant l'éthique et la déontologie journalistique. Ndeko Niclette, malobeza mboka wayo. Bonjour la famille, bonjour Nabatunyon sur Obazolanda Biso na différentes chaînes.
ngani Cletstangwa nazali journaliste na kati ya Apelco na bando sala et pas ex patron nanga otozana ye affaire lelo yo boeni Clet na sala chemin nanga naza fondatrice ya J Allegria obozo mona liboso wana. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup maman Niclette car nenga lobi aza fondatrice ya produit oyo bomoni liboso. Topesi maloba na ndeko Paulin. Voilà, bonjour, na baïnion so ba Rolanda biso na etandoike moi c'est Paulin Mukendi, mon asoka ba Mukendi nyoso chroniqueur caméraman analyste vraiment j'espère que il est vendisi biso lelo to meka kotali sabato bosolo par rapport ya oyo lo ba malakati ya réseaux sociaux par rapport ya oyo za ki cité parce que za vie privée nanga na monaki yango et commis na réseaux sociaux parce que tant on a sala kango mutu mo peut-être la koyeba ngo mais tant on écoute réseaux sociaux il faut na répondre ba to ba yeba vérité est-ce que za lukuta to ezali solo. Merci beaucoup d'entrée de jeu par rapport à ma question. Tofungoli bandeko bapandisango o bazali awa boyoki exposé boyoki pe présentation na boyike ngai na banda na ba question mais d'entrée de jeu moto liboso nani o azali na mutuna Prince Kinoni Rachou Chako on s'est présenté comme na kombo a chaîne Otuni Motuna. Bonjour à tous, je vais se présenter Nazali Rachou la Caramel, coordonnatrice de PDG à Correcteur News TV. Question nangai ya liboso ezali et pas ya maman Niclette. Niclette ozali obi ex-patron. C'est qui vous allez que ça la pas ya Sarato. Vous allez qui na ba contrat, yo za travailleur yé patron et puis na parcours na bino ya musala. Vous allez lié na nini et là on est 500 bino mibali musala nini banaye ko sala kuna parce que journaliste to yebi yo za journaliste et pas za journaliste tango bengi patron et yaki na musala nini pona kata masolo to be ba gege to zo kali solo na kombo jezo bi mana non to comprendre té ezala ki société to be zala kaka média en ligne et nani entreprise ya média. Et puis qu'est-ce qui a fait que bino le bo kabwana et puis na ko kabwana ngo to yebi biso surtout. Excusez-moi, question de mon laïc. Tu dis surtout, nous avons posé un travailleur. Maman n'a pas posé un travail, mais tant que tu as un peu place de 8 heures, tu as la chaîne, tu as pas de dans ce cas-là, les gens TV, tu as un point de presse. Qu'est-ce qui a fait que les lots, tu comme un niveau à point de presse? D'accord, Rachou, merci pour la question. Question Isa bien. En fait, nous avons un ex-patron et l'autre, il s'agit de Isa Moussala. À part Moussala, nous avons l'homme sous Isa Ibisote. Nakenda kuna nazo kile. Nakenda kuna en tant que journaliste, déjà on a journaliste, il y a sa chroniqueuse. Il y a une différence. Oui. On a journaliste, kuna nakenda pour présenter ba émission. Comme on a commis kuna na salle quelques numéros il y a émission, après idée agit et yekobima. Aibisinga, Niclette, il faut to créer et loco. To bandi au travail, non ce qui est loco et côté la bisombongo, pas de problème. To bandi ko sala ji na kombo oboyebi ngaza comme livre alongo linga na chaîne po ye mutu azalaki patron ye mutu bando diriger alongo linga na chaîne alobi non Niclette ndenge zawana vi ke batu bayebi ke nga nazo salela bino publicité ya ji soki ba moni yo nga na sala publicité yo zo leka na chaîne ba comprendre que toza eloko moko c'est mieux yo tika nini TV otikala na makambo ajo comme livreur réagi na RDC ngana zala on dirait agent publicitaire na bino kombo o eza ya juana on train de mukologie azalaka na Chicago ngaba c'est problème te to bandi ko sala nazo ke ni na livrer ji et puis na comprendre na oteka na komi obela na mona mutu na travail na azana bolingwa osunga mutu te alingi a gagner plus yo o gagner moins. Na aligné gagner plus, yo gagner moins. Na fin si bandeko to bando travailler na bango, na yebisi bango avant na longwa. Les jours à futa kinga, na fin si bandeko to bando travailler na bango. Paulin Ars bon de livre. Na yebisi bango na zayi kutu na nyongwa likelemba une semaine, funa tiambo ngwa likelemba une semaine, zayi tout rapola olia. Na bengi Paulin, bozwa kaya likelemba, bo calculer fona devoir bino combien, ba yebisi nga monta il fona devoir bango, na pesi bango mbongo, na yebisi bango na kesa la vie nanga. Bino botikali merci ndenge boyamba kinga donc tous a famille c'est un peu sandé na yaki olongwa mais tant que vous le baki vous allez livrer excusez-moi vous allez livrer et là on est salé comme ça pour comment la moté mama be au moins que a ozo mongo ebeli pour longa pour ça ya yo moko
Pourtant, on va lui faire ça, que non, à autant de enjeu pour que travailler. Oui, merci pour la question. Naza livreuse. C'est sûr que na bando zwambongo ya batu nyonso ba bando sombaji. Na bando zwambongo na opesa ye. Déjà départ nanga et pas nae, na sali au moins un mois na ndaku, na salaka eloko te, na créa guerre na été, na fandi. Batu bando elanga ba U2, à voyager. Ah Niclette sala na lobi non. Na minute obo ya salinga mabe mon côté. A salinga mabe mon côté, moi il a créé marque nanga exact. Mais avec le temps ce qui na se sentir que na après à créer marque nanga na créer. Merci beaucoup amis internautes, je crois que Boyoki Niclette nenga lobby mais au créer marque ndeni pour place banda balolaji bando sa mambwaji yo ala kité. C'est que yo ont déjà formation sur makambwaji quelque part ou bien au créer marque ndengeni. Merci, Président, pour la question. Mon monde déjà évolué. Internet est au sungabi sobre na makambo ebele. Et ana mutu soit ça l'internet na ndenge moboy. Ana mutu soit ça l'internet pour bénéficier de quelque chose. Net na part na vie na banda qui déjà ko livrer J, il faut na kende na loba. Na ko kende na tekel na tikel ka mutu jitege J yango. Il faut un argument et que pousser que mutu na sombaji. Na banda qui ko lukana ye ba argument ni na repousser devant client, soit cliente. Na yo okota na ba site internet, mon obeta comme soit ventre plat, J ventre plat, ba obimiselanga ba nini ba biloko nyonso ba astuce nyonso, ndenge ba salaka, ndenge ba utilisaka ngo. Na yo ko sala ba recherche na yo ko yeba ndenge nini ba salaka J. Na ko sala J nanga liboso na salaki na tekaki yango te na pesaki déjà cliente o amelaka J o to bando teka a goûter ayeba na sali bientôt na sali mabe a goûter siko ya bi Niclette J o sali eza kitoko eleki kuto bo bando sala en tout cas félicitations na ndenge o sali soki moyen eza na soutenir yo o sala ka J. Donc c'est un peu ça. Papa eloko pesa eloko pose eloko yende mutu amemanga kuna parce qu'il y a zalaki loko la récepteur na ngai nazaki na chaîne monde va travailler na ye après yeko memanga pesu kuna tant na komi kuna na salaki 2 émissions après ba non il faut banda ko travailler na biso to bandi ko travailler loko la ngana yebi déjà que ezalaka déjà bon contrat c'est na bi que ko signer contrat vraiment to signer contrat ya papier mais to signer contrat ya monoko ndenge to message ko signer na ba YouTube to signer contrat monoko ba solo la kina Gucci parce que ba blog so ko sala Gucci sinon to ko signer ba contrat ya ke kaka a lobby après nga to bani ko sala ni ko sala musala après jour ko futa na mona kimbongo yo lobby wana te na mona ki monta mususu combien naza bien placé à temps monter voilà na mona ki $50 donc premier tour foutinga $50 voilà oui la chaîne na outil ba foutinga $50 trois liboso deuxième mois tant a déclaré non to travailler pour la maramon na zanango ce qui est Sylvie qui na outa ki ba prison ba biloko mo bongo ce qui marambo comme stable to ça nini to komatisa salaire to yokana ki pona janvier so to bandi janvier après to bandi ko sala biso mosala ningi penza esengelo bana ko salaire non na ninga normal ils aikutu plus que $100 na bio que ça va problème ezati to bandi ko travailler tant to bandi ko travailler to komi janvier leki ba meminga na février leki na on travailler na ba promesse mais on aura salaire moko na après ba ko matisango et comme $70 na bi oh mais comment tozo kana boué azo respecter ngote tozo kendeka ka même rythme ndé na zo ki vraiment décision ya ko vendre saye na bande comme ça tozaki na bango parce que kuna mutu na mutaka ko le la selon yi mutaka le la selon ngate mutaka ko le na selon kombo na ah ngai kutu na sala boué mais bazo ki penga bien te ngai kutu na sala bazo ki penga bien te c'est-à-dire que mutu na mutu na vendre sié moi déjà ba nemso basi ba longa tana vandi sié to meki ko sola na ye eza na langage moi bimsa ina monoko CP ça ngaité alobi chaîne oyo ozala te et ko vivre nazala te et ko vivre ngane mukolo chaîne abi on ba derrière yondo za mukolo chaîne c'est-à-dire que musala no songa na sala ka awa eza na ngona tina te c'est-à-dire eza na ngona important ne na tala ina bité eza place sous yangate il faut na quitter tant on a toujours tant na longwe na kenda de avana ndako et ça lit déjà 3 jours abinga ngana yambake téléphone te makambo eleke belé akomela ngana yanolake pété après dimanche to so la ninga bien ninga mutu nyoso ba so la kana moni olingi su musala te vanda na yo to meka ko
tout tika la famille musala esili nango toka bona musala mais famille etika li famille après esili nango lundi na vanda nanga na yosala na émission pona matisa chaîne na ngai et pour arriver tant on a la émission lundi na tika li ko simba yete a le contact ko tamba tuninga ba bolamu na le bika bolamu na yi na zongi na ngana ndako na pourquoi nango na moni live ko molika et pas ndiko na biso nene ya pas atie capture to soulek ngana ex patron nanga so na ko motela o capture yo sala nini na kati ya réseaux sociaux pas y pas côté live na bengani bango po basala ki famille moko wa boy alobi makambo ebele na live na ye babandi ko komelo ko moko ezali elo mo caché pananga même na ba kaka batu ya musala na biso na bandi ko nanga mutu mususu ayeba yite ke ne ba ndeko na biso association ebele baza mutu tatela ba te ngana après de temps mutu ngana après de temps mutu tatela oyeba siko na ba live ile ko mi olobam ba moya mo abimisinga kutu mutu na pesa kaye mbongo wana ya predot na veste ala te ezaki veste ya mobali nanga voilà là tant que tu n'as question c'est à dire que tant on a eu qui bongo directement mardi na yeko tali ça va tout clair que bilama na lataki ezali a été mbongo pe na salaki nango product ezali a été parce que jour na sala mamunanga atikala ko pesa ngata ni 10 francs na été c'est à dire il faut aïe ça va tout clair que non à longwa na ndenge na ye ezati que na longwa pour ba na créer un problème et le ça là que merci beaucoup. Na longwa ekuna déjà avant makambo $70 ekoma. Affaire à $70 ezandeni. Déjà na ozo misabino soki nazalaki moibi, soit nazalaki escroninga lobango, na linga na yiba mbongo, na linga na kimana ba mbongo nae. Poji obo nga mtu na bando tekaji, et puis na journée soki na teki mbongo muke aji obo eza $300, $500. Na kokali ko kima na bambongo wana na longwa na bo kima na $70 na $500 na ki escroquer mutu $70 eza déjà faux affaire à $70 eza ndeni na longwe pa na ye na komi osala ji nanga ba client o ba ye ba kinga na makamwa pona komela ye eza ndeni mutu soki atindi commande pa nanga na fika commande wana na tindeli po asani aluka mutu aketikela batuji et loko yaki opesa nga force courage et sa réponse nae a komeli nga répondre nga na viva kana mbongo abajité soki batu basali commande yebisa bango stock esili naza concentré na makambo ya voyage japonais lobi bongo voyage japonais croyant que ndenga na longwe na ko regretter na simana nga muninga sani atikali a voyager OK na comprenait déjà ye a promettre kaka ye ba viva na ba promesse à l'ibosé qui a voyagé. Pour ceux qui sont en réalité, mais pour la za awate. Alors si on a comme ça la jinanga, on a dit bon, il y a vivre dans bon agité. Mais on a qui vivre dans bon agi. Pour na yebi déjà ne basa la agi. Na vivre dans bon agi, na pauvreté na vivre dans bon agi. Na comme ça la agi. Mutu ceux qui a salinga commande na ji na kombo na ye, na zala clair na bat. Nazo sala lisusu kuna te. Ji obozo commander na za na ngote. Soko za na posager pananga. Na osale la logi me koya na 5 litres. Nanu na sombi ba bouteille. La dame aye robenganga, ezala vendredi. Allô Niclette, bonjour. Moi nanga mikolo na obengo te pona zaki na mbongo te. Siko na ju $70. Na posa vraiment na za déterminé fona konda. Yelanga 7 bouteilles ya joana okondisa. Na répondre maman na téléphone, maman naza na joana oyo luka wana te ya ba bouteille ya muke. Ce qu'on a pour ça na salle logis et koya na 5 litres. A tuninga na 5 litres on écoute à combien de bouteilles. Pour yebi que bouteille au total kango $10. Na yebi na 5 litres écoute à 11 bouteilles. A yebi a mwana nanga naza na mbongo te. Si a moyen salle langa ya $70. Ce pour moni na vidéo na ezandam. Même c'est d'accord maman na salle lokas mesure il y a $70. A yebi OK. Na la muki na tongo na ke na sombi ba ingrédients na sali la ji na sali ja obenganga kaka obenganga Niclette sala no kifona bi banga maman pardon na zoya il fallait que na ke luka ba ingrédients na ya na sala taka na fonda musika pona ya pe kuna ezwanga ta aye ko benganga lisusu ngabi non maman na komi na ponga bi abi Niclette sala noki soki umelo okutanga te ngabi maman limbisa na sali kolwa moto na okoma wana kala mingi te na yo okoma epa na e na kuti atiki mbongo epa bonne na jeune fille mo azala ki wana
bapesi nga $70 na 5000 francs ya livraison. Nazwi napesi bango jus, nayebisi bango botiela ye na congélateur. Nazongi na nga na kenda. Na kenda ku arrivé na ba 21h, namoni appel la maman wana abenginga. Allo Niclette, po nini oyelinga jiboye eza bien protégé te. Est-ce que oyebi état d'âme ya batu oyo otikeli ji? Nayesi maman, nazana problème nakataki ekutu avant abenginga nakati appel. Vi nazali boso batu ngamo na rapidité na ke na WhatsApp na komeli kuku mama koma awa. Après ko sali ayo ko benga nga na WhatsApp to banjo solola na Niclette, est-ce que oyebi état de mabato otikelinga abaji awa bo ngasi mama na kutai bango ba olandelo bilora kolia nazala ki vraiment na tana yeba état d'âme na ngote lokolo c'est na produit te c'est pas grave na tongo na oya nazwa produit wana na pesa yo $70 ba message eza ba capture eza conversation na la dame ayebi singa d'accord problème eza te na ozelo na tongo soki oyo ya milanya mike eza yaka nango ngai si mama milanya mike eza te nga na oyelo kaka mbongo na yo nazwa jinanga singa d'accord na ozela yo na tongo sali bongo déjà ex patron nanga a bloquanga pourquoi outil voyage nazali na dépôt pharmaceutique na somba ba produit ba kisi abanzo benga nga azana ba numéro ebele numéro wana bimaki inconnu pa nanga taka na osala commande na yambi allo pardon excusez-moi na rappeler yo après na kati appel après na sili singa na yo rappeler pour na yeba nanya benga allo Niclette yo boya ko yambanga na crédit na nga te na yeba iteke eza en plus nazala qui un peu occupé ay singa téléphone moi na ngo ya na ngo journée ngabisi au courant la semaine au boye na koleka na tiki la pollen téléphone comme ça yela yo kuna ay singa d'accord akati kokata akati na sai na connexion te na pokwa nango na pokwa na tie mega na fongola connexion ba message na ye tia na benga yo boya ko yamanga okanisi ni nga vraiment na kyo bengelo musala na je na répondre maman pourquoi message à bongo est-ce que ce que bengeli nga musala ya problème ezama be ba moko na yo comprendre que a débloquer nga ba nini ba profil et ba fond d'écran na ye ezobimate a bloquer nga na ba numéro nyonso tout avant ya bloquer nga na ba no solo na Paulin ba réaction na ye amo komela ye a répondre ma bien si Paulin tela madame na bino makambo sala a répondre nga ma bien nga na supporter abilité na bloquer Paulin singa te Niclette ko bloquer te tika eka bongo ko komela ye te après na ko mona a bloquer nga na bengi Paulin Paulin vous avez non na raison chance que tu na bloqué qui était yemoko a bloqué nga na ju capture a conversation ya nga na ye na tindeli yango Paulin elle singa kitoko Paulin esalika kitoko esili maman wana asali bongo makambo aji ekomi na mo mutu a débloqué nga aji photo na nga atie wana a beti ayisinga moyibi baolukisa yo bayokango lobi na tongo na tali bongo na ju na sali na bloqué après namoni abwaki message na Pelco et comprendre que ti abwaki message na Pelco ebiki na za membre na kati ya Pelco na komona soit na oyoka soni bato ya Pelco ba comprendre que na moyibi bani na monaki message na zwaki vraiment temps pour na ko répondre na Pelco avant que tu na répondre na Pelco na singa président nini autorisation même si président est-ce que na requis ko répondre président singa non avant répondre yo relater nga histoire ezande na bandi ko relater président ni histoire na relater prince na relater vice-président secrétaire na relater bango histoire na sengi bango pardon image na nge bebi na kati ya Pelco malgré na yebisi bino mais faut pena se défendre na kati ya Pelco nde na yaki ko tia ba voice na ju capture conversation na ngana la dame nde na yebisa ki non na tongo na ya otikela yo $70 na tie na bimi na Pelco na biso sûr que a publier na page na koti na page na mon publication na capturer publication à page na koti na TikTok na na mon publication na capturer na juste ko na zongeli la dame ya faire à $70 na tindeli ba capture wana na ebisi maman na za moyibité et ça première fois na relivrer le produit té au peut ça nga plus ba confiance mais ta les locaux ba sali a ebisi nga Niclette na yebi été
na yebisi ekutu a publié te ba guerre na bino etalinga te yo yelanga $70 na eko répondre maman wana naza na média na yebisi maman t'es sûr que nga Niclette na yelo sous $70 na yebisi ma réputation vaut mieux que $70 wana quand bino bo juger bon bo publier nga bo bebisa réputation nanga $70 wana na kozongisa ngo lisusu te yeba ke tina sala ki jiwana na bimisa ki mbongo na sombi ba produit na sali jiwana et en plus onyo sokolo ba pona mbongo no ezwanga te lobi eza dimanche ngana yo tozo perdre mbongo wana na omemango na église abisinga OK d'accord esili na escroquer mutu $70 te peut-être ce qui tokutana na maman na jour à livraison amoni nga na ngana expliquer par rapport à produit alinga ki a comprendre soit alinga boya na zongi selie mbongo nga na zongi na produit tokutana na maman wana te na oyo ka bande ko ebele ba bisanga Niclette yo bomba maman na po ani pesa photo na e totia na miniature abebi sur réputation na yo na ndenge na yebeli maman wana abebi sur réputation na ngate la dame a filmé juste pour yeba ki à travers camarade na ye a filmé juste vidéo atinde la camarade na ye o atabi sont en relation à contact a filmé pour appeler sa camarade na ye camarade ne na tour na ende sko azu pour na confirmation atinde la madame Adassa nde sikoyo eye ko sala na Chicago Madame Adassa, eza déjà erto saliji, azu kombo mwana naye atie wana, azana numéro moko ya États-Unis à Chicago, atie wana lobi batu bando sala commande na numéro oyo, ba yeba ka ke Madame Adassa azala awate, azala na Chicago. Poser la question bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bande Koya Presse. Je crois que Tozoyoka, Toza na conférence de presse, Toza na Zandote, Toza pe na Zambate. Même na Zamba, Banyama Bazé Belé, mais Bayokana Lion de Azala Mokonzi na Bango. Yango babengaka Lion, le roi de la forêt. Malgré les fans zali ba les faux baleki lion na munene baza mais bato saka po yende batia mokonzi donc eza face à la presse tous na botos na lolenge na biso ya poser ba question par téléphone abi apesanga $100 après na yebisi na opesa téléphone lobby $100 ezala $100 à téléphone te et puis le jour apesinga mbongo aloba ezala $90 et mbongo à salaire nanga ezambongo à salaire nanga apesinga $90 pour na zwaka $10 moko na RTNC croyant que asuninga na somba bakisi mais le jour à salaire à kati yango apesinga $90 apesinga $90 na $90 wana na kati mbongo alikilemba na pesi na $90 wana ifona futa ndako na $90 wana ifona lia après téléphone nange bungi na musala nazwa mbongo nanga ya salaire na sombela ngo téléphone même si naza zoba na dernier degré na osala ngote. Voilà. Merci Sarah Bolingo pour la question. Naza vraiment reconnaissant à ma kasi parce que après que tu as joli Kalunga TV, na les gars qui na moi ba chaîne belé, na yo qui n'y on a des places na qui visibilité ma kasi côté buna Naza reconnaissant il fallait que le vérité moi na vandi boye na ye pona ko c'est la moto problème té na ye pona ko matisate parce que na yebi ke YouTube to bakisa ka auto pesa matière to sala boye non ngala zolo ba o eza clair. Na pese exemple mon ke Gucci Sinda wazala cameraman na biso abota moi c'est à botta na ba moment où il y a ma casse bon moment difficile à ça dans la chaîne wana ba tira la copé c'est ni différent biso de ton travail à wana même aux malades aux wana ba opé son bon qui cité biso to wana c'est quoi imaginer loko boni loko neti près d'autres moi suis muluba 100% biso ba luba na makambo itali libala na cause mbongo mutu msute na sana makambo nanga mutu akopesa mbongo loba na tiango na ba bilamba le bac est dans un jour à table neti ba fête ba religieux ba bilo bongo na so mela masanga mais ke o etali ke na ki penza ko bala na cause mbongo ya mututu na ke ko na cause mbongo mututu ngamo na zala ki wana malade ko ela kinga wana na dépenser mbongo mais na tirela ko mona take musale bengi yo lokolo zaki na pasi zo mbongo ya ngote
c'est-à-dire que tout tika koya ko kosa bato tout tika koya ko kitisa bato to yebiki bato na misusu na kati ya réseaux sociaux ba koka baza mais faut koyeba ki avant koka olika pe na ba moment moko ya pasi ko linga te ke tango mutu misusu za na pasi yo koma ko seka yeke o boye yaza muta pasi ngana za na mbongo te so pe to yebi ba source ba mbongo ebele ba bonga na ba YouTube na ba mbonga miyibi ebele ba koka bato na kati ya YouTube to yebi to kosa na te to yebi toyebi ninge bato ebele bazoza mbongo na YouTube ebele bazozwa ya émission na ya sala émission YouTube afutiye mais ebele misusu bazokosa ba mama bato ebele bazo créer bilo lukuta ko bazwa mbongo c'est-à-dire que côté kuna bato ba retenir que atika la kopesa ngata ni different ya product mutu oyo asombela ngai vesto ngala ta joua product na ngai mutu asombela ngai vesto ngala ta joua product na ngai eza grand frère na nga aza maître avocat na ngai kolo polo na latio c'est-à-dire yene mutu oyo asala makambo na ngai c'est-à-dire que bo atika ko kosa batu po batu banda ko ya koloba yo kuto za un grand mutu asala yo boy na za un grand tie na za reconnaissant na ye apesa nga chance à travailler na chaîne na ye. Merci beaucoup amis internautes, nous poursuivons à pas de tortilles vers la fin de cette très belle moment. Je crois que on a récupéré un peu police à débat pour nous poser question. Paulin, avant ça, le départ, nazolo bango parce que ça photo ou ekotayi na kati ya structure les appelle ko. Parlez-nous d'abord na empoisonnement na c'était dit à quoi parce que ça parmi ba mituna oyo bande ko peut-être ba milobela mingi. Voilà. Merci président avant comment il fallait là ça va tout clair que né naza boy naza moi amké naza na besoin na ça la carrière na o ezala carrière mo ezala professionnel ezala libre. Ce qui va te belé bazoé ba na koma ki limité surtout na réseaux sociaux comme na komi na milliers ba journalistes il faut na tala banani nazo sur la bango banani na sur la bango té c'est-à-dire carrière na koma ki déjà en danger avant na koma na zui ba attaque na ba niveau ya bandenge belé voir même ngamoko nazo milote la bandoto mabe ba tutoza na bango na kati ya musala et là on a loba oyo j'espère que bon délivre bon c'est que axe ba ota la vidéo axe alali et pas na bango alotindoto ya mabe aye na bureau a beti ndoto wana na biso nyonso tanga beti ndoto bon lokola nga na zaka trop bon zamena biso ngo nga fana ke samena ndenge na ngabota ko distraire ngai bon délivre bon c'est kazonge pa na bango grand frère na zaka prophète apprécier message moko bon délivre za témoin message na na ko lo bango na TVT apprécier message moko ya mabe bon délivre zonge singa mona mai photo tire attention ayebisie ndoto lo takiona mutu bazoluka mutu na yo ezali yo axe Napoléon bon bwana prophète wana ninga ibisa ki bon de livre axe tant moni bongo ayebisi mama bango ayebisi longwa musala axe longwa musala lokola biso ba misusu totikalaki tozalaki kaka wana eye koleka mikolo na ye kokwea na kati ya maladi wana oyo ezwaki ngai oyo nayebi bit na ngote na bi place utite poison ezaki mercredi na ye musala ngam tozaki na club bureau ngam tunafungu na kota ka bureau avant c'était que soki ngana kota avant te yende mta kota avant ngam tunaye mta liboso na koti na fungoli bureau na koti na pelisi ba minda plateau ma moyo so na fandi après ndeko na ngai ko ya bon de livre c'est qui tant aye avandi ndeko mususu ayaki ko ya auto zwaki razete asika to bandi ko solola to solola bango un moment na komi kotoka nazo toka makasi mo ndenge mutu na mai pe na nazo toka nazo pongusaka na esi oh na toka bonde nini na kimi bango tous en place moi bio na kati ya bio na place moi za vite ezaki ya Jonathan Kivuna to fana na ye na vandi wana na lali makasta na lamuki na ebisi batoke na esi bato na bango banda mama botana na tika la moi boité mais nazo kapé bien té to sa moyen to sa nini to zonga na bengi wazalaki mukolo chaîne pour atteindre moi transport pendant un arrangement atindi mbongo na zimbongo na pesi bandeko nyonso ngape na zimbongo na zongi na ye na ndako na komaki vraiment bien té na poko na ngona kwei tango na kwei ba ngaki ba memanga na hôpital bato lokola bazaki ebele bato bandi ko pesa ba aider té façon za eleli so bo memi hôpital ba ko zongi se mai akufi bo mekana ko memi na bato poison total soki eza yango bande mso bazo mitungisa o olagisi biso vidéo té téléphone na ngai ezali témoin na ba vidéo mo ya mabe so na bande mso na lagisa bango balela tango bakena nga kuna papa na lalisa kinga na seta mulai wana ko lisolo ba betela nga lalisa nga na se tamulai pona ko banda ko sala nga ba test na bango atali ngai abiboluka moye botia mai na parce que nazaki suna soyi na munokote nazaki su ko lobate na koma ko la seigneur na ba geste libumu ezo swanga makasi awa ya ngai ezo swanga makasi ezo mata c'est na komika
nazobeta bongo après nde baluki moye batienga mai na mnoko bakanyinga mnoko ya tamula ya koningisanga bazwi mai ebimi na mnoko nanga batiango na kati ya verre bazwi verre ya propre batie mai batie biloko mosusu bazwi nini wana batie tango batie ekangami na katikati papa na biso yango ali poison nde bapesinga kisi wana après lelo ne naza o naza lelo yango peza biloko mosusu yaki kopesanga susu makasi ya kolongwa parce que okozala kolobi lelo na kolongwa omona courage ozala te anata vaika za musala mais tant on a moni siko ba attaque ya bongo na biti na koya ko bungisa vie nanga mwana mobali moko na kati ya famille siko sala biloko ya bongo na kotika famille nanga na passe ndelo esala yake na longwa nana question pas Niclette. Oui, Niclette, question manga onangaki na bakisa par rapport ya royoka na téléphone likambo ezaki ya téléphone ya mwana Sarah moko nayokaki avant olobaki que non Niclette alobaki pour na téléphone ya mwana Sarah Niclette alobi azongisaki anga ke kozongisa téléphone wana ngala landika la zuka su question pas Niclette après Niclette alobi que non téléphone wana akozongisa ngo souté parce que zaki salaire na yemoko andimaki ko OK on dit maté mutoki salaire na mais comment et salami place wana to me camper ko comprendre na bandeko ba olanda biso po ba balanda so ba bata maele to vana to bata maele comment et ko ma lisusu na point oyo ndimaki ozong sa téléphone po bi ozong sa te posa na salaire na po o kape ko répondre ça to la que non téléphone wana ozong sa te posa na kata salaire mais tango ndimaki monte que place na pe mo na kata ya désordre moko ni ne koma li place wana o fungola biso penda bien pour to comprendre sur le téléphone en fait si na sala makambu na singa conseil pas bato si na ndimaki na zong sa téléphone pour na ko éviter ba problème ezala te ki akenda na téléphone na mwana nga na yebisa bango déjà ki na repesa téléphone o te po téléphone nga ebungi na musala alaka nga osombela nga téléphone asombeli nga te pour la conseiller nga Niclette za biloko mokili kende opesa téléphone nde na lingaki na zongisa ngo déjà téléphone nga ndenge ebunga na téléphone nga ezali na valeur ya $180 ezali 18h na ozonga déjà ndapo abenga partir à moula Niclette mwana nga pardon papa mo asali commande ya $140 ya mbongo ebele yaka na ndaku ozwaji oketikela ye na longwe mola na ju moto ti galerie na juji na ke livrer papa wana kokoma na komi na pesi papa wana pesi mbongo ne $140 plus 5000 francs ya livraison na tina saki na bimi na petit boulevard ezala na 12e rue kobima na bima na telemisi moto moto atelemi téléphone nanga bandi sonné na bimisi téléphone pona ya mbapel to moto o na telemisi abotolinga téléphone akini akei ya bande onanga bolanda biso soki nazala moyibi à partir wana nde bayibanga téléphone ngana kenanda kuna na ebisie bayibinga na téléphone na $140 na yo na juste $140 na ye na pesiye na ebisie bayibinga téléphone mawa Niclette, Joana nous téléphone au moi na salela ngo lisusu te. Ezala na coffre. Azu abimi sur téléphone. Niclette tiana nous si marabo ya pesa ngo 10 000 francs. Salisa sim blanche o tiana awa boye po batu bazwa yo. Na cop moko aboye mbongo ezoya na osombelo téléphone lobby. Cop wana pe simba nango le même jour. Aya na plateau pe na émission à Paulin. Alors banga na ju $2000 bon Niclette azanga téléphone. Eza na émission. Bonjour ba émission akala. Oui, eza na émission Paulin muto ya maki ekuto. Alors bi zimbon ebele alors Niclette ba na téléphone te ba yibi téléphone na livraison. Ye moko alobi. Nga muto na zimbon ebele bon Niclette azanga téléphone jamais Niclette azanga téléphone na osombele téléphone. Na zela téléphone pendant 3 semaines téléphone et ya raté na salela kaka o. Déjà clavier nango ezalaki na kiante so pe ki chinois nga muto na yaki obongisa ngo. Na bandoko kate ezalaka appel WhatsApp na bandoko tate. Na fandi si bato to bando travailler na ba parler ba art ba bon délivre na bi ali roto kende na madame. So na lali simisu na kozwa téléphone na ngate. Na misala na ba TikTok na nga ko sa ba direct na nga téléphone o eza limité. Ba bisinga non Niclette to yebiso to yo ki mezala malamu mingi o yebisaye. Aye wana na ici en tout cas madame nga téléphone on azoko kangote il faut téléphone. D'accord na yoki na ki pesa commission pa ba garçon ba salaka na se wana na ascenseur kuna vi taka na vi ba téléphone encore payer que belé na zelo téléphone na bien. Ake sans suite. Après ayo ko benga on Niclette pona za na mbongo na livraison. On Niclette na mbongo za na mwana doit $30 yo luka $20 ba kisana nwana somba téléphone luka téléphone o tiana nusim
soit 10 $, mon roi n'a pas ça pour na transport. Croyant que na 20 $, on va na tia likolo, ezambo wa ozongi sango peut-être pour ça qui na bureau te. Na ke na quartier pe na luki téléphone ba yo tekelanga Spark 4 mon roi na $70. Na ena ngo na bureau na lakisi bango bota téléphone ba tekenga ngo na $70 ba bi ba téléphone ekita na ngo $70 pour zaka moi si abi ayi wana na lakisi yo téléphone ba tekelinga ngo yo $70. Atali ni techno ça bien ça li bien nazoya abimi ko bima bimi aye na wawai aye wana maman ende ni faut pesa nga mbongo na ke pena pesa garçon na mbongo na etikalaki na $20 nga na so ota te na mbongo pesa te to saka nga pesa $30 yo suis $40. Abisi soki oyebisaki nga bongo ke fonga na tia $40 na ngana sala ngote pombo na tikala na ngo ka $20 na garçon na pe ozela $20 ne na ebisi eza na ngo pe tarte le quoi na téléphone na garçon na lobby na ebisaki na kelakisa na madame na biso soki apesi nga mbongo na yo compléter le quoi le lobby bongo eza na ngo tarte nga na ozo ka téléphone na yo kezongi c'est la garçon na apesa nga mbongo wana na ya kopesa $30 na yo o kutunga na zola ki yo déjà téléphone yango or que téléphone na esa la te na display te epelate ala sanga ngo ka nga zola ki yo déjà téléphone yango nga bise kasi yo pesa nga oyo zola hinga déjà nga na kezongi sa oyo boye le quoi la garçon na yebe otekela nga ngo cher yo zwa kaka o zwaki ayiko bakisela nga $20 et ça le na mbongo ne ya téléphone apesi nga $50 et apesi nga $50 téléphone on nga sombaki bando garder charge bien te et bando permettre nga te na sala makambo na bando sala bango nyonso na bureau ba yebaki na zui téléphone wana kezongi c'est la garçon wana na récupéré $70 wana et on a récupéré $70 na espérons ba téléphone ngezaki 62 giga o ba 32 giga o bona ko kangote en plus photo non ko kanga photo te déjà na bureau na téléphone nga ndete bando kangela ba photo biso nyonso déjà o bona ko kangote na garder ka $50 o boye ceux qui na zimbongo na compléter comme ça na somba téléphone na bandio bela na obela jamais dans un $50 na ndako nga nazobela non et ça déjà mbongo ya téléphone nga mtu na perda ki téléphone et bando singa ifona ba kisali susu mbongo na zimbongo wana na sombeli yango bakisi esili aka mon ka pesi nga $50 na téléphone na mwana na ye abando tianga makele abando déranger nga pona téléphone pesa nga téléphone mwana osenga téléphone pesa nga téléphone nga pe na bandaki lelo lobi na pesa yoka vie dérangement eleka ki mingi concernant téléphone na yo kateka soki ofutinga na somba téléphone après ya tuninga sana futi lelo somba téléphone journée na bisi soki ofutinga lelo lobi na somba téléphone ayo ko futa nga siko $90 kati na $10 na zwa na Airtel si apesi nga $90 ayebisi nga na pesa téléphone na mwana na ye na longola basi na banjo luka nini tonga pona longola sim na luki wana na soki on tsena longola ke loka dito nanga na longola boya ibsinga tel tika kende na ngo soki sombi téléphone après oyelanga le jour wana na fan si bande ranga ibsina au travail na perte na mbongo apesinga $90 il faut na somba téléphone pour na somba le téléphone na ye il faut na futa ndako na $90 na musala musu na sala te na lexa presque etananga awa il faut na futa ndako donc mbongo donc na mona na travail na perte à chaque fois soit mbongo ke na maladie soit boye nga na moni esimba te c'est mieux que tu na kende na defisa ta basaki na nga bilo na nga bando defisa ole na fanda boye na travail na perte bande ko na nga nenga na ke boye na ozonga lisusu te na ke na nga libela esili ti aipsinga kake tambola na bokebi c'est tout abiya za magistrat kwa ibaki na zo yango wapi na ye na kangi mutu ndoki te na faire nga loko sali nga ememanga na media parce que tant na longwa ki na tikali pe ko sala émission te na kombo na ye na kindaki vraiment basi na makambu ya chaîne nga yende atangwa yeko tsiko ba capture na makambo lo ba mina kati ya réseaux sociaux nde sali nga na ya vers media c'est-à-dire que na tikali ko tanga ni camarade na nga parce que jour wana na na bureau yango moko te na pe na ba mina nga basaki na nga butu wana ba mi bali bakanga maki mais bana batu wana bazaki tamso bakoza bazaki na ba innocent c'est-à-dire que natangi na mutu te na faire oyo na libika ezaki likambo komela ngai et c'est le qui nango déjà nzambende akozongi sa retour parce que ngai nazana makasti ya lobaki na kezongi selo mo nzambende ayebi soki eza utaki na kati ya musala nanga nzambe yemoko témoin soki utaki na famille nanga nzambe soki utaki na ba camarade nanga bakutana na nzambe
Niclette Lilam. Merci pour la question. Oyebsinga naza trop dire envers la dame. Naza trop dire te. Méchanceté na yem te sali qui na comme un peu dire par rapport à la famille nanga ko intégrer bango na makambo te. Déjà né ozabo mutu mote olinga mutu a dénigrer maman na ye, a finga maman na ye, a finga famille nanga. A finga na za famille pauvre. Afinga mama nanga za soki pe mutu apasi mama nanga za koko déjà pour na oyebisa bino mama nanga za koko te mama nanga aza mwana 74 bo calculer bo yeba soki mama nanga aza koko après ndenge olobi on a commis trop dire te ya kanisa ki bolam on na ki loba bolam na ye grâce à publication na ye o ya mtiaki sur la toile pour na connuire nga publication ne pesinga déjà makambo ebele donc eza bolam bolam pona leke pa na ye na supe maela osalaji eza bolam ni boluka pona yo ki o akabelanga ba perruque apesanga nini lisusu montre wana akabelanga te okaba montre na ke livraison ba botolinga montre nanga alingaki afuta ya montre atali na montre na ndaku apesinga montre wana na place ya montre nanga donc a remplacer ngo oui perruque akabelinga ba perruque akabelinga ba biloko oui apesinga déjà na leka na media mikolo nyonso bomona yepe ya mutu ya media boyebi ba nombre ba perruque azala nango botala sikoyo hormis ko travailler pa na ye nana ba business nanga na salaka hormis nyonso boki oloba nana fiancé azwa charge nanga déjà ba débat ba perruque na bino o na tie plante asika et a des faux débat donc bolam na ye na ki oloba grâce na ye Niclette ayebani Niclette wa komo lukae grâce na ye Niclette azu ba o ya soutenir ye eza parmi ba bolam na otanga. Merci beaucoup. Je crois que ndenge na lobaki tozokoma presque na suka parce que après ça il y a une chance parce que na moment na raison na chaîne na sala kombo kitaki ko uta na joli kalunga taki chaîne na munene na utaki na kombo mo après na lala ki vraiment tant na yoko ya lisusu wana na mati lisusu ça déjà déjà bolambo na zipe ba relation bien pembeni na ye batu ba yepe pembeni na ye c'est-à-dire que visibilité mati lisusu côté ya mabe et pas na ye ngana ko pesa conseil mbala moko te ngana ko dédier kan zembo ya fali humanisme ayo kan zembo na trop c'est tout j'ai fait non aza fan ya fali na lobi na yebi pourquoi na pesi bon aza fan ya fali OK il répond bon déjà Paulin a pesi bolambo Paulin a vu vraiment moi terre au fan na ye kinga côté mabe na loba moi na mokili mutu akoka zate ezate ki soki oza au sommet bato bazana se bazala elote richesse oyo oza nango et que oza nzambe mutu asaki ozala na richesse wana po sunga pe bato mais yosko richesse na yo ekomisi donc ekomisi yo moyen mo boye ya kodimine bato ebele bana bambongo jamais à tout atolo naza riche pour preuve bakunda maka bakenda na richesse te soki oza riche fanda na richesse na yo bato pe baza pauvre bafana na pauvreté na bango ezate bo bando fika ba pauvre wana et comme on dit un jour na yo oyo monaka ya ofinga bato bana misala wana sans pour autant koyebaki yo pozala moi musala quelque part nzamba sali o grâce okoma esika oza muto ozofinga mwana musala lelo lobi na ye oyebite il faut vie clé ya réussite et où t'as pas nzambe yo ozwi lelo lobi peza tour ya mutu mususu lobi internet ezalaki aboye yo bakangi yo fali ozwi succès batim nini lelo oboye ekomi mpe tour ya bato mususu ntima omona kotombwama ya bato mususu eza te ke élévation ya bato mususu esala yo pasi sepela na élévation ya bato mususu nzamba protéger yo komonaka yo te visara plus bana oboti soki oza na bato bien bana no wana toza te bato wana osunga bango ngai oboye papa na nga akufa kala
akufa depuis 2003 ou 2004 vina porta comme papa nanga muto ayebi papa nanga muto papa nanga salela bolamu soki amoninga na nzela o mwana nani atika ngate pona bolamu papa nanga salaki biso ba parents tolo na nini pona bana biso ba récolter il faut koyeba ke na lo na bolamu polo bana nanga ba récolter bolamu wana ata yo lelo yo récolter bolamu wana te mais bana na yo bakoko na yo bako récolter ka bolamu wana. Président, na bongisa côté moko ndeko na biso tuna inga ya ba journaliste bati fo bayeba ke tant tozali ko vanda kuna ngaza ko kende juste musala ba plan ya ba journaliste vraiment to tikala ko sala plan ya ko lingela mutu boeti mais ko yeba ko vanda ko loba ke ndena so bloquer chaîne ya ngo baza ko tuna ngape oyebi chaîne obi ba chaîne ezebele ba chaîne ezebele team sur les journalistes bamisusu eza na liste nayebaki omona ovanda bopole na nga bloqué eza bachaine ya bandeko mosusu ngam te eza bachaine ya bato mosusu ngam to na sauve bango te eza bachaine ebele ngam to na sauve bango te chaîne na mutu nayebi chaîne na mutu nayebi chaîne na mutu nayebi misusu ata nayebi te mais so namonika elongi ya journaliste mo nayebi boma moto c'est-à-dire vraiment côté kuna nde mais koloba ke no tovanda tosalaki plan pour la journaliste moko totikala kosala yango te par rapport à l'escroquerie na lekaki na ba média na senga déjà bolimbisi na ba maman oyo to tekela ba jo ba ke jiwana e utara boye na senga ki bolimbisi na sala juste mwana musala batinda ki nga loba boye sala boye ezai idée na ngate. Voilà. Merci pour la question nayo. Et la question mon boye oyo qui on internet. Tolo bagana eza daje mon président Junior Moyo boye ça bisona ba bandeko ba uta ifasik. Je ne sais pas information quand moi diffuser té. Faut nous converser yango au traiter en pro ça nini. Au diffusion c'est-à-dire que bozo kamarambu ndeko na biso mo ya mwasi azo formé. Ngana tikala ko zala mobali ya ex patron na ngate. Na tikala kozata na ba jemo ya bolingo na été. C'est-à-dire côté kuna batu baye ba yango te na uti ko beta mabilo moko makamna lobi yake santé na ngai makambo oyo koma yela ki ngai va même na bandi wana msu ba chroniqueuse ba lotela nga ba ndota na mapona ko tanga kombote mutala nga ndoto mabe abenga na tona bi nazoluka photo no pona poster na amona ngona téléphone ngati. C'est-à-dire déjà koma ki déjà mabe en plus ceux qui koloba kelelo oyo makambo oyo ye mambozolo ba mana réseaux sociaux na yebi atelo mote nazolinga pena bongisa côté ndeko na biso wana parce que makambo zolo basoki yelo bakangiye bakoluka ba benganga mais tango ngana koya na lobiki na yebi yango to moniki na tiende ndeko na biso na pasi c'est-à-dire abongisa atika koloba biloba loba na kombo na nga soki akofingana ba fingana na bandingo na bango ndeko ya gola ba je te ba tebe ba yebi ya gola ba tebe ba yebi c'est que ba fingana bango na bango nga kuna na za problème te ezali kamba bolingo te ezaki to kaboni na musala sili. Merci beaucoup, amis internautes. Merci à tous les professionnels de médias ici présents. Je crois que nous sommes pratiquement arrivés à la fin et face à la presse à l'élo. Oezali conférence de presse Medine Apelko. Et sur ce, pour terminer, tout ce qui est niclette, une minute, après Sabiso, à l'obélabaginae, parce que moi, l'autre peut continuer l'association, il faut quand même à l'obélabaginae. Et puis, pour l'impe, après sa dernier message nae pour la chaîne nae. Et puis, maman nana oloba un mot et puis nae clôturer. En fait, merci président. Avant na l'obélagi, na ko remercier Apelko Mobimba pour notre soutien vraiment au beau témoigner envers Biso. Batumsus bakanisa Apelko kaka eza groupe WhatsApp. Apelko eza groupe WhatsApp te pour preuve moni nenga Apelko à soutenir moi vraiment. Donc c'est un peu ça, non? Oui. Concernant merci. Soit ici qu'à Apelko, soit président junior, soit pour contacter qu'à président junior, beaucoup de baji na bino. Et zanango qui to sali yango pour ko kitisa mutute soit pour ko loba boy soit pour ko luka succès. C'est juste pour expliquer bande ko vérité parce que ngamo na linga vérité. Na linga te ko ya ko kosi la batu likambo non. Zaki na ko loba juste vérité batu ba retenir que makambo onyo so bazolo ba singa ezaya lokuta parce que na YouTube tout est possible ba commenter nga le pe ba publier les bino ngo bo comme mon ngo ya solo vraiment quand on a ko loba bande ko bo soutenir ngai chaîne ngezali na ko pesa comme président. Oui. Chaîne ngeza Kasai officiel TV bo s'abonner pe na chaîne nga eza façon ya soutenir parce que lelo na bengi yo kabela ngambongo lobi ko lembanga mais ceux qui s'abonner na chaîne nga et ko zala vraiment bien ils ont la façon ya soutenir nga numéro de téléphone eza plus 243 89
46 65 024. Merci président, merci na ba confrère na ba concert nanga pour na ba motivation na bino. Oui, merci na ba diaspora au pesa biso ngonga kokota na kati ya banda kwa bino pour la Rolanda mingi auto baki vérité et bima lo lengeni bandeko to yeba nani oya zoloba ya solo de boyoki ndeko Niclette pe pour na ba baki na ko répondre ndenge to baki toujours to lui appel ko ezali association ya batu ya mayele donc basi ya mayele pe libali ya mayele o bazaka na kati ya appel ko ezali bazobate o bazana kati ya association pe ezali association o eza na ba structure nango ceux qui oza na structure te ko yate pe so ko yebi ki ozaka na déontologie journalistique te ko yate na kati ya appel ko eza place bato mayele basangani merci na bandeko nyonso o bandimaki ko ya na kati ya conférence de presse oyo po bandeko baye bandengeni bakoyeba koloba liboso na bino bandeko ya diaspora o mingi ba mituna pe tunamaki yango to baki lelo to yamba bango baza mieux placé à répondre nesika biso to pesa réponse et puis merci na président Junior pour l'initiative ya appelko. Merci beaucoup. Merci beaucoup amis internautes, merci na ba professionnel de médias nyonso bozala ki belé pour na kolanda biso à travers émission oyo face à la presse. Toyebisibino que association de presse en ligne du Congo appelko en sigle eza vraiment efungoli bikuke ozana posa to yamba ozala journaliste ozala musicien ozala politicien pasteur ozana message moko esengeli to yambo na face à la presse ko hésiter te oyeka na Facebook na biso mona association de presse en ligne du Congo bar appelko okomeli biso na PV et aussi numéro ya contact eza plus 243 89 67 48 671. Ce qu'on a un message pour hésiter. Merci les sous encore une fois de plus. Nabandeko oyo ba pesa ki biso confiance pour que to yamba bango. Toloba ki na débit, on n'était pas là pour na nuire qui que ce soit, mais c'était seulement mettre noir sur blanc dossier oyo affaire. Et puis na ba ex-travailleur nae, je crois que ba ba mettre fin na ba émission nyonso eza polémique parce que appel koto pronaka sur l'éthique na déontologie journalistique. Je crois que principe et lobby les propos tenus par quiconque ça n'engage que lui. Je crois que ba propos na bango ezala ki responsable. Ba propos ba fingi mutute ba ke à la contre te ya makambo nyonso sengela e baloba. Et quant à moi encore une fois de plus bon renouveler confiance dans appelko. D'ici là portez-vous bien à la prochaine numéro. Bye.